Bon, bandeko, la kanisa bolandaki, bomonaki bino nyonso. Natiaki video moko, eleki déjà awa 3 jours. O voiture ezokende mbangu, mokonzi ya mboka azokende kote ndako ne mosusu ezali, likambo eyebanaki ntina te. Mokonzi ya mboka Kongo te, me mokonzi ya mboka oyoyo babengi ye Putili, boyebi bien. Alors bandeko ebele bazokanisa makambo batali lelo o botali ke balingi babebisa ndako na ye, babwaki eloko mpo na ndako na ye, baboma ye. Bozokanisa esalami lelo mpo botala ba information. Bamiso bakanisi esalami lobi te, esalamaki mokolo oyo nga natiaki video. Nga nazwaki video ntango esalami 1 heure de temps nano ekoki te. Na ntango nazwi video nasala yango mpo natie na bino, donc ekokaki entre 2 heures à 3 heures du temps. Donc ntango bootala video oyo natia bavoiture ezokende mbangu, donc elekaki 3 heures du temps avant nga natia video wana mpo bocomprendre. Alors bandeko, bato ebele ti lelo bazomona neti bitumba ekokoya te na mokili oyo. Eza normal mpo boza mutu normal. Me mutu moko te parmi badécideur na bamikonzi na bato ya mbongo baza na position na bino, rien du tout. Yango bato ebele basomi babunker. Mpe bato badesidaka bayebi bisika bakobombama. Bango problème eza te soki ebandi. Problème eza nde ndenge bakokontinue kovivre après bakelikane soki babombami. Wana nde problème. Surtout soki bakozala banani. Me nde bandeko bolinga te, toza kaka na 20% ya chance bitumba ya mokili ezala te. Bomata likolo bokita na se, toza kaka na 20% ya chance. Sala no vie normal ndenge osalaka. Lala na yo lamuka ndenge olalaka. Me yebaka fin du monde etika lisusu ndenge otangaka na Bible te. Ozozela Jésus aya oyo kanisi yango wana fin du monde ndenge mpe komama na Bible. Me oyo ekomama na Bible ekokozala na batu nango. Me majorité ya planète oyo fin du monde yango oyo tozo balancer na maboko. Yango ezomonana. Bandeko tika na ebisa bino makambo mosusu boye. Le 9 mars, lelo toali na mois de mai. Lelo toali le 3, le 2 tozo kota le 3. Toza na mois de mai 2023. Mais le 9 mars, ezali nde mokolo oyo mbuta Putili munduki ne oyo babengaka mopanga, lisasi ne oyo babengaka mopanga, ebomaki au moins 300 personnes ya oton. Bazolo bango na ba information te, bakolo bango pete pour le moment. Poso yo balobi yango sikoyo elakisi bitumba ya mokili fo ebanda mbala moko. Po eyebani bien. Ekomama na article 5 na 4. Soki soda moko babomi ye,
ya bato bazali koto biso tozali automne. Donc bamboka wana tu 32 mboka bakolanda bitumba kobanda. Sikoyo Mbuta Putili abomi au moins 300. O botala kana balobi ke babetaki poignard eke kobuka bunker moko bisika babombaka minduki ya bavion. Rien du tout. Ekendeki de koningisa na sama bele na se ya moins 100 mètres na se bunker oyo bisika bato ya minene bavanda baza kosala masolo mpo na bitumba oyo na baoyo bakufi ebele kuna ekokozala banglais nsima elandi bamisusu bato ya liboso bango baoyo balandi ya mibale ekozala bapolonais nsima obakisi baamerikano na bamisusu. Yango wana bandeko toza déjà na mois de mai. Le 9 oyoyo défilé fo ezala na Russie. Soki eza te bakokolongola yango mpo na bitumba oyo. Donc na mois de mai oyoyo eza rouge. Eza penza motane. Donc été oyo botambola na bino nde totambola bolia ndenge boliaka. Mapa emati po farine eutaka kuna comme tele ko mata susu. Mafuta emati, bitabe emati, mais soso emati te. Soso zana emati te. Boliaka ta soso ya pamba na mayonnaise. Mais entre temps boyeba moto nyonso akokufa na n'importe quel moment na liwa ozozela te. Surtout boyeba tozaka na 20% ya chance ezala te bitumba ya mokili. Alors bandeko même mbote na pesi te, même tchao pe na kopesa te. Mbote ekopesa bakaka na biloko na soka ebeti. Tchao ekopesa mape na biloko na soka ebeti. Nga soki nazoyebisa bino eza te mpo nga nazobanga non. Nga aza na 57 ans na vivre na planète oyo koleka moto 100 ans nakende mosala te. 48 heures nanga oyo bato bakabaka na mosala nga nakaba te. Bato baleli pasi nga nalia se kolia bien banda na ya poto. Na Congo pe nalia nanga bien so natali lelo bato bazolia mbwa. Kaka ni na dernier mi-temps ekomaki kolia na 14h 15h. Na pokwa bole me ya koluka. De komaki neti 2 fois 3 fois par jour kolia mbala moko nakenda poto. Alors na vi nanga na 57 oyo nalia se kolia bien. Bilengi bilenga liboso kosangisa nzoto naza champion ya Afrique. Nazoba tamulayi ya kosala par jour plus de 6 fois relation batamu kepete. Ça dépend ya partenaire ndenga kolemba. Na mukuse basi mbalemba ngai te. Ou bien nga na sina comprendre oyo soka bando kauka sikoyo basupu tu se silaki. Bo ba detail wana okota te. O ezaka po boyeba nga nazo mitungisa te. Surtout na koma homme seul. So na laki wana famille na bana mbele nazolela natali longia mwana nga nazolela. Natali bango bana baje nazolela. Mais tokuta na akutu te. Tomona na kala. Na bilongi na bango na ngoma obosana. Alors, boasi na mitungisa. Rien du tout. Mais bino, bo mitungisa.
ebebeli bilo